biso mbote na bino nzambe apambola bino partout bozali bino mutu mesana kolanda ngai na ye uniquement pona yebisa bino quelques vérités ya oyo ezoleka na mboka na biso. Titre ya oyo video nazo sala titre nango ezali Maman la présidente Justine Kasavubu na le président Martin Fayulu bazali ya Nzambe. Malheureusement, monsieur les 16%, Félix Tshisekedi, monsieur les 16% azali ya Nzambe te. Bokolanda pe boyeba ke azali ya Nzambe te. Bandeko, bomona binomoko élection ya Maman Justine Kasavubu ndenge leka au na poto. Eleka na tranquillité na ndenge ya bonzambe. Yangwa naza ko répéter que Maman Justine Kasavubu azali ya Nzambe. Toyoka ka mutu moko te ayaka kofinga ye, mutu moko te alobaka mabe na ye, mutu moko alobaka te ke azaki atrichaki ba élection. Toyoka yango te. Pona ni toyoka yango te parce que azali ya Nzambe. Jamais tokoyoka mutu moko oh Maman Justine Kasavubu élection na ye eleki na tricherie. Oh Maman Justine Kasavubu boye nanani nanana biloko wana toyoka yango pa na yete. Cela veut dire que azali ya Nzambe. Malheureusement Maman Justine Kasavubu azali kombati na ndenge moko osakana te. Mauvaise nouvelle nako pesa bino po na ye ezali que le 28 février 2019 ndeko na ye Maman Marie-Rose Kasavubu na abe désorienté vangu bamemaki na nzela ya justice. Mais bandeko video on a osala ngo pressé na ye pona ko lobela bino yango te. Mina lingi kaka bato bazana Kinshasa oyo bayebi Maman Marie-Rose Kasavubu bayebisaka ye que avant jeudi akoyoka ngai na koloba pona ye na abe vangu parce que nasistaki na procès wana oyo uti oleka na Liège. Bandeko boyebi ke procès ezaka public. Mutu nyonso akoko kota assister. Na koyebisa bino ebandaki ndenge nini ngana koma kuna pena assister. Na yebaki yango à travers nani pona koma na assister na tala ndenge lekaki. Mais bandeko na ngai ezali lelo te na koyebisa bino oyo lekaki ndenge Marie-Rose Kasavubu azali déterminé ya kosala ndeko na ye mabe. Aza poussé na l'esprit nini na koyebisa bino ngo prochainement. Mais nalingi kaka oyo natindi ezaka flash po boyeba ke Maman Justine Kasavubu azali kombati surtout na famille na ye baza ko utiliser ndeko na ye po a continuer ko combattre ye, po a continuer ko salir ye. Mais bandeko na ngai ba congolais ba Congo boza toujours branché na ndenge bolanda ngai boyeba ke avant jeudi na koyebisa bino nini elekaki na tribunal ya Liège et pourquoi ndeko aza ko combattre ndeko na ye Justine Kasavubu. Bino boyebi yango ke Maman Justine Kasavubu aza ko sala honneur ya RDC. Aza ko sala honneur ya RDC. Aza ko sala pe honneur ya famille na ye. Kombo ya Kasavubu ye alingite kombo wana ezala kombo oyo batu basaka na yango. Alors bandeko na ngai nalobaki ke lokola biso basala na Nzambe tozanga kopesa verset te na Matthieu 10:36 les Écritures nous enseignent que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Jésus-Christ enseignait à ses disciples que cet esprit de sorcellerie peut posséder ton père, ta mère, ta propre sœur aussi. Et voilà, nako expliquer ngo moulayi, je crois que prochainement. Alors bandeko na ngai
na ndenge Maman Justine Kasavubu aza kosala honneur toujours na RDC, aza kosala pe honneur na libota na ye, soki vraiment yo bimi po o attaquer ye injustement, na nzela na yo okukuta na ngai. Soki pe oza na makasi ya kindoki na yo po sala ye mabe, nazo biso déjà ke ekosimba te, parce que biso toza batu oyo tolenda na mabondeli. Soko zo konte na kamwa kindoki na yo wana ya pamba pamba ndeko keba parce que tokobwaka on libanda. Alors bandeko na ngai naza na kamwa eloko moko awa na yebite. Est intimement lié à l'histoire politique de la RDC. Fille du premier président du Congo indépendant, Joseph Kasavubu, elle a passé son enfance à Léopoldville. Sa vie a basculé après le coup d'État de Mobutu contre son père en 1965. Une vie d'exil de l'Algérie à la Suisse en passant par la Belgique. L'adulte est aujourd'hui une militante reconnue de l'opposition. D'ailleurs, elle a tenté de suivre les traces de son père en se présentant à l'élection présidentielle de 2006. À 67 ans, Justine Mpoyo Kasavubu vient d'être désignée la meilleure femme politique africaine de l'année par le réseau d'entrepreneurs féminins JIFA. Bonsoir Justine Mpoyo Kasavubu. Bonsoir madame. Alors qu'est-ce que représente ce prix pour vous? Écoutez, c'est d'abord avec une très grande émotion que j'ai reçu cette distinction, que je dédie d'abord à toutes les femmes congolaises, parce que c'est elles aujourd'hui qui motivent aussi mon action. Elles sont victimes de toutes sortes de situations et d'injustices, mais je dédie aussi ce prix à mon père que vous venez de citer, ainsi qu'à ma mère, dont on a si peu parlé. Et donc, avec beaucoup d'émotion, j'ai reçu ce prix parce que l'opposition congolaise n'est pas habituée à être reconnue à sa juste valeur. On a toujours subi des manipulations, on a toujours subi des injustices. Bandeko, ba oyo bazaka na posa ya koyoka voix ya Maman Justine Kasavubu, ndenge ngamona ninga koyoka ngo mingi, na tielaki bino po boyoka quand même ndenge amesana koloba, et tango balobi na ye ke batuni keso boyoki yango, mais atangi même komba papa na ye, asali honneur na komba papa na ye, mais na banza ibomona iba mususu tango passation ya pouvoir ata kombo papa na ye alembani koloba yango likambo te. Bandeko na ngai eze eloko moko ona lobi juste pona Maman Justine Kasavubu ke azali ya Nzambe atumbolaka mutu te, mais oyibi mokileza malamu te bandeko na ngai. Mutu atumbolaka ne mutu te, afingaka batu te, aloba kombo batu bandinga babete, mais ndeko ya motema malamu azate. Ndoki ya motema malamu azali te. Yango na babengi ko ndoki. Alors bandeko nanga wana zaika moi entre parenthèses amuke na lobaki na kombo ya Maman Justine Kasavubu ke mama wana azalaka ya Nzambe. Soki yozo lukai na bandenge ya molili etali yo. Ye azalaka ya Nzambe. Na 2018 bo entraînaki na justice aganyaki procès. Mais botiki te. Bolobi pona ya na élection te. Bo entraîner lisusu. Mais ndenge na lobi na bino na kolobela yango avant jeudi parce que le tout ça samedi je crois le 2 mars 2019. Alors bandeko na ngai toke pona ndeko Martin Fayulu. Martin Fayulu bandeko bino nyonso boyebi ke tata batu ndeko batu il était déclassé na course oyo présidentielle. Et que monsieur 16% azalaki même deuxième T. Ndeko, biso bata Bible, baloba boye, na Ephésiens 6:14a, épître et Ephésiens 6:14a, balobi boye. Tenez donc ferme, ayez avoré la vérité pour sentir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dès qu'un combattant spirituel ouvre sa bouche, un chrétien, c'est pour dire la vérité. Et ça mawa bandeko na ngai. Tango yolo bako oza chrétien. Mais Bible ezolo bana nini? Na Ephésiens 6:14. Ah, ezolo bana clairement. Tenez donc ferme, ayez avoré la vérité pour sentir. Eza ndeko. Na kombo ezolo banga chrétien na monoko za yango te.
Bande kunanga nalobaki Fayulu aza ya Nzambe. Na ko répéter na bino mbala boni Fayulu, Martin Fayulu, président Martin Fayulu azali ya Nzambe bande kunanga yi. Tela uti na bakongo kwei. Bakongo na yebisaka bino ke bakongo oyo ya ngai. Et votaka Tshilombo te. Parce que Tshilombo bana otambola na serpent. Serpent a 17 têtes. Donc bakongo ko voter atamukete. Donc tozo lukato yeba et pas inini Tshilombo azu ba voix. Tozo mona ngote. Kinshasa zaki tomber na maboko ya Fayulu. Équateur tomber na maboko ya Fayulu. Ndeko eza mawa eza na pasi. Mais biso tozo continuer ko tia ndeko na biso Fayulu na mabondeli. Boyebi yango bien ke boyebi wa voix. Boyebi yango bien ke bo gagner te. Bandeko eza mawa mingi. Mais bozo ba ke bozo ba chrétien, bozo ba ke bozo ba pasteur. Eza pasi. Bandeko na ngai avec 34,8%. Ce n'est pas rien, mais vous avez évoqué ce matin un putsch électoral chez nos confrères de RFI. Pourtant, ce sont des résultats de la CENI reconnus par le camp Kabila lui-même. Est-ce que ça veut dire que vous ne reconnaissez pas la commission électorale? Je ne reconnais pas ces résultats parce que nous avons des résultats. J'ai fait plus que ça, près de 2 fois plus que ça. Monsieur Félix Tshisekedi ne fait pas 20% dans les résultats que nous avons. Et la conférence épiscopale nationale du Congo a des résultats. Et les résultats sont connus. Et les résultats sont connus des Congolais parce que après le vote, on a procédé au dépouillement et après le dépouillement, les résultats ont été affichés dans chaque bureau de vote. Mais Monsieur Fayulu, la Senko n'est pas... Bandeko, bozo ka Fayulu ndenge azoloba aza à l'aise. Ndenge boyoka ngongo ya mama Justine Kasavubu azoloba aza à l'aise. Ndeko Fayulu pe oba yibiye ba voix, yepe aza à l'aise. Mais bandeko na ngai, soki botolobi tolanda mutu mosusu, bokomona kaza à l'aise te. Ndeko, soki yo osali mutu mabe, conscience na yo ebanotinda ki ozana kimia te. Soki osali mutu mabe ndeko na ngai, conscience na yo ebanotinda ke vraiment ozana kimia te. Bandeko na ngai, tokoyoka extrait moko awa. D'État et de gouvernement distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité de président de la République, je sers le retard et tout. Merci, merci. Bandeko na ngai, na banzi boyoki, ye moko a confirmé ngo ke aza Nzambe te. Ye moko a confirmé ngo ndeko na ngai ke aza Nzambe te boyoki. Na monoko na ye nini ezobima kuna. Yango na yebisi bino. Et je le répète encore que Maman Justine Kasavubu, la présidente de la diaspora, la voix de la diaspora, aza Nzambe. Tango azoloba, bozo ka ndenge azoloba za kimia penda ya kimia, bozo ba kimuto eza Nzambe. Boyoki ndeko Martin Fayulu tango azoloba, bozo comprendre que muto yo pe aza Nzambe. Mais boyoki siko na monoko ya monsieur les 16%. Boyoki na monoko na azobimisa nini? Azobimisa aza ko invoquer nani? Satana. Ndeko, soki oyebi Bible te, kokota kama Nzambe te. Soki oyebi interprétation biblique te, kokota kate. Bible elobi na biso, toute autorité vient de Dieu. Hein? Mais Satan atango atakaki Jésus, alobi na ye, pouvoir nyonso ba pesa ngo pa na nga. Nga pe na ko pesa yo ango soko lingi.
Avant Jésus-Christ, retire-toi Satan. Aïe, c'est Jésus-Christ, nyoso. Pendant le banabino ke, bato yo ba simba ka Bible ba comprendre ngolo banini. Pendant le banabino ke, Nzambe apesaka pouvoir, apesaka mutu autorité. Satan pe apesaka mutu autorité. Sikoyo, oyo eutaka pa ya Nzambe ezalaka avec amour. Oyo eutaka pa ya Satan ezalaka na amour te. Yamona bomoni kanambe bandazwa pouvoir, makilezo tanga, makilezo tanga, makilezo tanga. Yo tango yebi na o Bible te, ozo bima, toute autorité vient de Dieu. Ah, bande ko ngai. Yo pe sikoyo lokolo yebi no pe Bible te, yo po ndimi. Mais biso tango toyoka kango, to yebi ke mutu wana za mutali boma, ozo bande ngwana. So la toute autorité vient de Dieu. To boyite, mais si les sande ko ngai. Continuez. Continuez. Yangona soko yebi Bible te. Soko leki na ba réseau. Kozoka kama Bible te. Toyoka kabatu belé. Oh, bana Israël, mais bana Israël bazaki esclave na Égypte. Bazaki na mboka na bakote. Mais biso na RDC toza na mboka oya biso. Mais comment yozwa comparaison wana entre RDC na bana Israël? Et na mona kabatu belé baleka kaba biso kutu ba sala Nzambe bazo ba exemple à Israël na RDC. Eza ba exemple to kozwa kate. Bandeko na yebite soki eloko yo. Monsieur Fayoulou, vous êtes tout de même arrivé second avec qui continue de revendiquer sa soi-disant victoire a le champ libre. Non seulement ses activités sont passées passent dans les médias sans censure, mais en plus lui-même a la liberté de circuler et de tenir ses réunions publiques sans aucune entrave des forces de l'ordre, comme on pouvait le constater il y a encore quelques semaines. Dans les jours qui viennent, je... Bandeko za mawa. Eza mawa. Tu le oiseau la kisabiso ki mo yibi na bauna tata na ye, eza ya banda kala. Il dépêche partir ba voleur, ya ba tricheur, ya ba traître. Azo benga Fayoulou les soi-disant. Ba wad mingi. Oyo partout yazo kende. Akenda ki na Angola. Bayamba ki na drapeau à RDCT. Bazo sekaye. Comment mutako trahir mboka na eti na niveau boyi. Bande ko ngai. Komba na biso zaki nini? Komba na biso yaki le départ et arrestation ya Kanambe na batu na ye. Et tango tokomi pembeni po makamone salama yake po na protéger ye. Ah bandeko. Azami na courage koloba. Alakisi biso ke tata na yepe azakane na muyibi na kati ya IDPS. Parce que ngwanda banamu na papa na yetanga banamu na Zambongo pa Mobutu. Et yesu ko abimisi yango peta clair, olia bomba ko abimisi yango peta clair. Bandeko, boyoki kakindaki mission de service na 2,500,000. Caméra kosiye abendi 1 million. Abidi okine da mission ta yongo 2,500,000 ta yongo. Pesa nga 1 million. Nga na sala ba mariage na ngai. Na o mususu ki kabundi so ni yepa utoko sala mariage. Au moment où na Kasai bandeko, rien ne va. Na Kasai kuna ce n'est pas la peine. Mais les lots caméra, est-ce que libala wana caméra bali eza avec amour? Comme ma batu na distraction, comme ma tilombo na distraction, tilombo za otage bandeko. Eza mawa tilombo, lelo yo baluba bazuli boma. Soki bango nyoso bakie kuna bakameli ko finga pasteur Jacques Dinabanza. So ba sisi bakie finga Cardinal Mosengo. So ba sisi bakie finga mama ya Mungala. So ba do baluba bakomi naka mosula fa dazo sika bandeko nakai. Do baluba bakomi ka ko finga na ko finga. Ndeko vérité ko soko zui lampe. Otia mona sa mbeto. Batu baoye bake waneza muinda. Vérité bakanga mote. Baluba okomi bato yo bamesa na kofinga ndo ba mal indiqué na RDC za so baluba kende na se okomona baluba zo finga otiki aw baluba zo finga otiki aw pona nini parce que bo yibi ba voix ya bato soki bo gagner na ninga solo
bokofinga bato pourquoi soki boganiaki na ndenge ya solo bokofinga bato mpo na nini me tokomema bino contre mire bokono kofinga kaka tozokomema bino contre mire ngai soko fingi ngai nde bozo kofinga boyebake mpo na ngai l'essentiel message eleki na yo moto olingi nga na yo moto olingi no ngai te avantage eza na nga parce que message eleki mpe yo ozo continue toujours kotala ngai mabeza wapi mabeza te bandeko na ngai président Tshilombo oya bino ya baluba bato nyonso bakomi kofingaka ye bato nyonso bakomi kolobaka babe na ye bato okende bamboka nyonso okende partout okende na Bruxelles même na bamindele bazoloba me comment moto akotrahir pays na ye boye comment moto akotrahir pays na ye boye toujours le baluba après Albert Tshilombo Albert Kalonji tala sikoyo eza Félix d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs. Nationaliste congolais. Moi, je suis congolais nationaliste. Nakovata Kenyate. Oh Muluba, oh Muluba. Aujourd'hui, je vais parler, peut-être pour mon niveau, la titre, la trahison de Félix Tshilombo est héréditaire. Le loyo, namoni, mapasa mibale. Babotami mokolo mokote, date mokote, jour mokote, année mokote. Félix Tshilombo avec Kabila, Joseph. Et ça la passe mawa. C'est au bazali bababenga les chimaux de la malédiction. Pour eloko bayokani eza mawa. Eloko bayokani ça la passe. Nazala babikanda liboso na nga. Bayokani makambo ya bien te. Nakolobango muke na lopoto, voici les meilleurs amis de la RDC qui ont fait un pacte satanique. Parce que la pacte on a Ibiza, na Venise, na Saint-Raphaël et Monaco. L'un est président, dictateur sanguinaire, Joseph Kabila. L'autre président d'un parti politique d'extrême droite très tribal, président IDPS, Félix Tshilombo. Dans le Congo, l'important c'est selon le pacte. Le pacte signé est d'aider l'autre à rester au pouvoir moyennant des millions de dollars et de vies humaines sacrifiées par Sipé Mawa. Kassibogolongate. Pour preuve, nomination de son plus proche ami, Sami Badibanga de l'IDPS. Plus proche ami, Yanani, ya Félix Tshilombo. Bande konangai boyoki moluba ya Élysée ndinga lobi sanke tokoma na bamususu tozo continuer bande konangai mais eza mawa mingi 2,5 millions oke nango mais caméra bendio 1 million pour ça ça va fête na ba mariage tala nde bazo utiliser mais entre temps na papier kuna balobi Tshilombo ayibi akina 2 millions et quelques azongisi 169 na caisse à l'état mais basolo bateke apesaki pa ya caméra 1 million pour ça ba dégâts ou auto ça ba mariage ba 150 000 ya dot ba 100 000 ya bag ya makambo ebele nde kuna ngai tala nde ba sala Tshilombo mawa mingi bandeko
bangi na ye nite Félix. Félix keba ezala bayanke. O baza bayanke koleka yo bazali. Oza koyoka. Kota nano batu baza bamona mitema oyo nanu oyibi nanu oyibi bavoya peuple. Batu bazo souffrir, batu bazo lela te, batu baza na pasi na mutema mpona Congo. Oye kotumula batu. Olalo na muki. Epa oke kosinye baparte na ona Museveni. Na Kagame. Na Janeti. Na Zoe. Na Hippolyte Kagame, soki Kagame. Bakindi yo balobi tala wani lokolo. Bon, bandeko na banzi boyoki président oyo ya baluba ndenge bato nyonso balingi ete ndenge baza ko rappeler toujours que oza moyibi oyibi ba voix eza vérité eza lokuta te. Alo bandeko na ngai nalobaki na bino ke mama Justine Kasavubu aza ya Nzambe. Papa Fayulu bango bale baza ya Nzambe. Eza bato mususu to azolo bango te eza ngamu to azolo bayango. Eza mutu teke o alobi non ngai mutu aza ko loba yango. Voilà. Donc tala mama Justine azana kimia. Papa Fayulu malgré basali azana kimia partout azo kwesa kaka, partout azo kwesa kaka. Bo yoka kama ba déclaration mo muke ya muluba mususu ha, muluba. Hein, muluba. Ya muluba mususu. Bandeko bo yoka bandeko boyoki mosali ya Nzambe ya Moluba boyoki pe mosali ya Nzambe mususu okuna pe ya Moluba lobaki Élysée bishop mususu docteur baza toujours ba titre moko reflant ba mesana ndengwana. Alors bandeko na ngai bino obauti kolandanga na yebisi bino ke avant jeudi bokoyoka ndenge na ko répondre mama Marie Rose Kasavubu na nani NAB désorienté na kombo vangu vangu ndenge bazo ko combattre mama Justine Kasavubu baza ko lâcheté mais bandeko na ngai cette fois-ci ba ko lâcher balinga te cette fois-ci bandeko ba ko lâcher. Donc bino muto boza na kolandanga bozala prêt parce que naza kotindela bino makambo nyonso ndenge lekaki na procès oyo koleka na Liège. Balingi mama Justine Kasavubu asala mosala na kimia te
balingi toujours kotiaka ye azala na désordre, ala la pongi ya bien te, azala makanisi. Mais bandeko na ko expliquer bino ke Mama Marie-Rose Kasavubu, oyo baza ko utiliser, oyo mobutu a utilisaka, oyo bisengima na utilisaka, oyo lelo kanambe pe aza ko utiliser toujours. Parce que kanambe akete. Alors, souci na kaka, il faut atiaka Mama Justine Kasavubu, présidente de la diaspora. Et loko wana ndenge Mama Justine Kasavubu est présidente de la diaspora. Et pesaka Mama Marie-Rose Kasavubu passe dans ndenge osakanate meza mawa. Ya wana ebisaki bino ke na Matthieu 10:36 Bible zoloba, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Merci beaucoup bandeko nangai. Nzambe apambola bino. To continuer toujours à soutenir la présidente de la diaspora, Mama Justine Kasavubu. To continuer toujours à soutenir le président Martin Fayulu. Oyo azana ba choc ba uti ko yibaye ba voix. Vous remarquez que Satana aza ko attaquer batumi bale wana. Soki ba attaquer Martin Fayulu, ba silisi dalote baki ko attaquer sous la présidente de la diaspora. Parce que ba yebi ke ndenge makambo ezalaki Martin Fayulu président, Mama Justine Kasavubu présidente, yeza gestionnaire, mboka elinga ko kendele bien na ndenge malamu. Mais bandeko na ngai Satan est stratège. Ba bimisi stratégie mosusu ya ko attaquer Mama Justine, na ko attaquer papa Martin Fayulu. Bandeko na ngai natiki bino, Nzambe apambola bino, bozela avant jeudi, boko landa pe boko yoka bato ya mitema mabe mibale, Mama Marie-Rose Kasavubu na Abe Vangu oyo balingi basala to oyo bazo sala pona Mama Justine